Bonjour, bonsoir, ezanga lisusu KCDB. Naelelo suna te mususu to bandia sika te melela kisike ezali ke poser des questions pour na diabète. Ezaka diabète te nyonso za no poso yeba mapona makambo etali diabète. À part ça nazanga motelelo to na frère na biso tsuka aye awape azana des questions pour na ko poser total la réponse ni nzambe awopesa la biso. Merci pour nous passer la parole. Mbote na binope. Nabanza tellement tu qui déjà moins belé concernant thème oyo ya diabète. Peut-être nangana tu nagaka lo lenge nini toko komi lenge la par rapport à la situation opo ezaka facilité pour na bisonio sona ko comprendre que ndenge naza ko se sentir boye na sokota déjà na nzela ya diabète. Ndenge nini na ko komi lenge la pona na luka nzela ya kozwa solution pona likambo oyo. Bona sens na muto non azana diabète te auto azada na diabète. Bon diabète tellement est malade mais na yebi na noter exactement que nazana nzela diabète mais peut-être nazo sentir ba symptômes moko ezali ke eza moins extra eza moins différent par rapport ya ndenge na se sentaka. Ndenge na ko comprendre que réellement ezali likambo ezokende déjà direction diabète to ndenge nini mbonde na ko comprendre diagnose. Oui, merci pour la question. Pour na koyeba ke soki eza déjà ebande la diabète auto ezelo kumsusu na pona diabète eza très facile pour na koyeba. Na diabète ezali eloko liboso sentir ke obando sentir posa ko mela mingi. Donc posa ko mela donc ko mela mai ya mingi. Ya umteaka donc zake komela okol bateke omeli litre moko a mai to 2 litres te o senti bien que très différent que ndenge nazo mela mai oyo eza susu ya normalité okoko komela ta musu par jour 10 litres ya mai donc eza possible so que eza pe bandela diabète et loko sentir ali boso ezali ke ozo mela mai poso komela mai tenda on peut mela mai elingo la sapeke obanu kende toilette. Donc mai ozomela ozokena toilette ozomela mai ozokena toilette à part ça eloko yaka sima o senti ke ozomona susu na misu ozomona susu bien te donc yango eza ba biloko ya liboso penza o sentir ke diabète ozada na lebanda diabète donc soko monde wa ngola sake sukali na yo eza komata makasi po sukali ekola na makila siko sukali epesaka posa mai sindo ozomela wana il faut pe okena toilette mi il faut que ne pe osala masuba mingi. À part ça, tu as ndenge wana ke ekentini na misu na yo obanu mona ke misu no ezomona susu bien te na muto azale na diabète oya azana ngo ne bandeli presque mbatu mingi bazana ngo donc o senti ke munoko ezape ya kokauka mingi donc faut okende donc rapide donc ozomela mingi penza ko ya mingi mais donc bloko ezali boso ba symptôme ko yeba liboso ya diabète eza yangwana. Merci, merci pour la ko laksabiso susu mayele to sengeli ko zana ngo pona ko yeba ke peut-être nazo kota na situation ya diabète. Oui, si kota on a comprendre que na komi na situation wana bon bisika ni ne sengeli na beta porte pona peut-être comme ko zwa lisungi pona likambo etali peut-être thérapie ou bien loko songolo pona solution nangai. Oui, soko senti déjà loko ndengwana donc elwa bosto monika ke ozomela da mai mingi ozoki na toilette mingi donc ngola sake eza da symptôme ya bien te pona donc because ape ebande la diabète yangwana ke eza nécessaire ke faut que directement par docteur tant ko benga surtout pas na biso batoza awa na Europe obengi pa docteur tant ozobenga pa docteur no ya ndako généraliste do to benga na doche awa ezali house arts obengi kuna tant ozobenga na téléphone ozo expliquer directement ndenge ozo ko sentir mais bango siko ba koyebisa yo auto okende pa na bango auto okende directement na clinique mais mingi ezaki ba obey so ke okende pa na bango tant on pas docteur kuna pa house art pas généraliste bango ba kobe ba otala siko makila na yo donc so batal makila na yo donc ngoz la saki makila na yo ekoza dela na ba 400 to pena ba 500 donc ba so directement faut que l'hôpital pour bango mo ba traiter yo exact faut ba kendo ba salo directement na traitement ya hôpital donc monique yango ezano mais na nyosu eloko eza nécessaire pour éviter d'être malade on a une précaution donc au doba pe liboso
eza nyonso etali ke biloko ya kolia mpo biloko ya kolia ezali ebandeli mpe suka mpo à travers biloko ya kolia oyo tozolia biloko na biso tozolia surtout ndenge balobaka ke biloko ya kolia bapays oyo ya industrie donc ya mikili poto bisika tozali eza babiloko mingi ezobelisa biso ezobelisa donc biso kaka te toba bato mwindu ezobelisa bato lingola saketa mosusu batie poison te babiloko na système nde basala yango kolia na biso mpe nde tozolia babiloko yango moto ezoyela biso bamalade ebele eza kaka diabete te yango ke tosala attention na babiloko na biso mpo na babiloko na biso tozolia mingi eza na sukali ya mingi. Oui, merci mingi mpona koinforme biso tellement bon eza makambo eza na mozindo ya molai mingi mais na mwa détail opesi biso déjà bon moko kati na biso peut-être tokokobaka malembe. Merci nayebi toso oza so na mutuna mosusu opose oto bon bamituna koki kozala mwa ebele mais bon mpona tokota nanu susu na mozinda makambo ebele te en même temps na banza tika na travailler nanu to travailler nanu mwa moke oyo epesami soki motuna mosusu ozala lisusu na omeka kotuna ou bien yo moko peut-être soki olingi oclarecir biso susu eloko mosusu ya motuya bienvenue. Bon, merci. Eza bien, eza pour nous yeba donc eza chaque fois plutôt partager pour la maladie ya diabète. Ngola satrati ke to diabète pour na mingi bato baza na maladie ya diabète, bazaka na diabète te, baza sous na maladie mususu. À part ça, diabète est comme même le sous maladie mususu. Donc yango ke diabète esu kaka na diabète te ekoyele susu ba malade mususu autant kutu mutu ozalaki na ngote ya liboso yango ke eloko eza nécessaire total ndenge ya ko vivre na biso surtout na toza na comportement surtout ya kolia na koto kolia na koto ya kosala ba mouvement yango mutu eza très nécessaire pour moi pe ya na diabète soki mutu bakangi oke na malade ya diabète eloko ezaka liboso thérapie liboso do malade ya diabète nazoba ya type D ou ezaka numéro D eza numéro 1 tipo diabète ba diabète eza différent ba presque ba thérapie nango eza pe différent ba traitement nango eza différent ya wana ke soki ubana ebandele o ebandele D eza ke umona ke eloko liboso eza thérapie donc baloba ke eloko bila kolia donc to changer modèle ya kolia na kosaba mouvement to kosala sport ya ondi mutaka thérapie ya liboso po bayebi toyebi ke na à travers kolia biloko kolia eza bien mpona nzoto na biso mais ekokobesa biso malade ebele dete na ka ya diabète mais ezaka diabète te mais eza malade ebele moto tokozwa mpe à travers biloko kolia soki tozolia na olenge moko ya malamu te yango wana ke to si protéger biso nyonso nzambe abatelaka biso tout le moment merci KCDB na ndeko na biso suka limbisanga ndenge ozoko evoluer mwa moke oyo lobi na suka bon makanisi mpe mati mwa moke emonisi ngai ke soki totali bien monde tozovivre bavie sociale na biso bon tozodépendre kaka mpe ndenge leta azokumbela biso na réalité ya monde yango ndenge ezokendele bon etikali su facile te okota na magasin na mwa mbongo ya moke okutami nango osomba oyo ezali nécessaire pona nakoka kosunga libota mobimba na ndako chaque batu baza ndenge na bango bazali misusu famille moke misusu famille monene alors tozomona ke likambo ezotungisa pe biso mingi donc tokomi obligé malgré que oyebi peut-être esengelaki na somba biloko ezali ya bio oyo ezali ke ba produire yango na ndenge moko naturel mingi ndenge toyebili par exemple na manioc na biso akala bambala na biso akala nini suna kozwa exemple bankovi na babiloko nyonso ezali ke yango toyebi na Afrique tobanda kolia mingi etikali su facilité mpona tosomba babiloko wana ke ozwi yango ya bio donc tokomi obligé par rapport à bamoyen na biso tokota na bamagasin oyo ezali ke prix mpe eza mwa ke bon soki nasali boye tokokoka kose retrouver famille mobimba alors toza obligé presque tolinga te tosomba babiloko nde tozokutela yango na bamagasin biloko kaka oyo mpe bazoyebisa biso ke ndenge bazosalela yango ekomi compliqué par rapport baproduit na bango mpe baréalité mosusu conseil nini okopesa biso
tellement toza presque obligé mingi kati na biso par rapport à basalaire na biso tosombela ndenge tokuteli na magasin mpona tolia mpona tose retrouver famille mobimba. Conseil nini okopesa biso ke tellement toza pa na pai mosusu te me tokoti na magasin tosombi na oyo eza kuna tolela yango ndenge nini tosalela yango ndenge nini toprépare yango ndenge nini mpona quand même tozala na mwa garantie malgré que babilei yango eza na ba point d'interrogation. Merci. Problème ezali eza nécessaire te ka keto ke nous sommes biloko ya bio. Etali nango biloko ya bio te oto etali biloko ya bio. Problème ezali ke eza wana ke toyeba eloko ne ezali. Omoni ke problème ke ya ba compagnie o mi bazo sa biloko kolia. Pona bango soko bazo sa na système ke ba biloko kolia na système ke po ba pe ba gaspiller mbongo mingi te. Siko na ba biloko na biso mingi to liaka ata ku to yebi ke salaire neza mukie okoki na wenze et pardon na magasin otope na wenze osomba biloko ya bien pe mais au gaspiller pe mbongo mingi te. Mais problème ezali ke pona temps surtout ba misala tam surtout okima dozo ba biloko mingi ezali ke otobenga na ba doche aba factory product ba fast food oma ba promesse ba biloko ya ndenge tozolia mingi ba biloko eza mingi na mafuta. Mais étant que soto lobi ke tosomba biloko normal ndeti bandunda na biso toye na ndako yo moko eloko ye o préparer ndeti ba biloko nyonso eloko toyeba ke ba biloko nyonso eza ke eza ya ba paquet o eza ba conserve eza na sukali na kati eza na sukali mingi na kati ata so okena magasin omoni ke bakomi ke nde na doche bakoma awa venica fet mit venica fet donc ngola sake eza na mafuta mukie yeba ke so bakomi ke eza na mafuta mukie eza na sukali mingi na kati oto so bakomi ke eza na sukali mukie eza na mafuta mingi na kati po emoko na bango ezala po eza wana mafuta na sukali eza na lokola ezo conserver a part ça kopesa pesa su geshmak gu ne loko yonki moeba zangs a part ça eza produit moko très bilique eza moins cher eza moins cher pona ba compagnie basalaka ba biloko donc yango ke eza bien soki yo moko okena magasin osombi biloko oye kolamba na ndako oyebi quand même eloko nini eza na kati omoni yango mte eza nde nécessaire mingi koyeba ke préparer biloko moni surtout na biso baafricain toza na grâce mingi mpo nzambe apesi biso babiloko ebele so tokanisi na kala pena na bakala pena ke na afrique ezalaki difficile oyoka ke na bamboka na biso Angola Congo bamboka na biso baafricain oyoka ke mutu azwi AVC o ndeko na biso bo akufaki azwaki sukali o akufaki bo tension ezalaki mata ezalaki rare po modèle na biso pe ya kolia ezalaki très différent par rapport à modèle ya siko tokoma kolia yango pe tumona ke na Afrique pe ke mutu akufaki azwi AVC o azwi soki nini abelaki nini thrombose azwi boye diabète akufi kwa sukali mataki à part ça na Afrique suka traitement za pété lokola en Europe yango na keso tobi tozonga na biloko na biso kala tubande kolia et ozala bien. Merci Sina. Ok, merci nzambe apambola biso nyonso bisika tokutami soko yoki video oyo kobomba pona yote partager pona mutu nyonso po eza bien to se protéger na malade belé et koya à part ka diabète ezaka diabète te mais ndeto eza na thème so to kontia chaque fois diabète pour nous se protéger pour diabète en Europe tokozi long traitement mais diabète il y a na loba donc egoye les sous malade belé mais Zambé a pambola biso to kutami qui est ce bébé nande konnexion tsuka ciao.